Mbote mbote bandeko na nga na pesi mbote ba abonné na nga baza ba abonné te bokota bomi abonné. Na ekolakisa bino astuce mosusu ya typhoïde. Mama yo yebi moto apelaka typhoïde, mwana quartier, mwana voisin, mwana na yo lakisa ekiso. Nasengi na bino kendo luka bapape ya typhoïde, bapape ya makasa ya pai. Luka makasa ya pai sokola yango bien tiango na nzongo. Luka anana, longola kata, longola baposo, zwa baposo wana, tiango na nzongo. Tia 1 litre ya mai na nzongo. Tia 2 litre ya mai na nzungu etoka ekoma ti 1 litre ya mai. Okozwa mai wana ya mwasi ya mobali ozomela yango tongo pokwa midi na 3 jours. So comme na 3 jours wana continue et silité ozomona changement ezate continue nango lisusu kaka ndenga na zongeni. So koza na moto ayebi aza na typhoïde etungisaka ye mwana voisin, mwana ndeko na yo, mwana na yo salela kiso yo okobika. Par rapport bakisi bamindele bozokende koluka bosombo dépensa $2,000 $5,000 mpona typhoïde ozwaka solution te. Biloko ya bio nzamba akela, biloko ya bokoko makasa nzamba akela ya naturel kende oluka na kotia foto wana makasa ya paipai na baposo ya anana tokisa yango na mai ya 2 litre esuka ti na 1 litre mpona kotoka okomona yo moko na maison ya ekiti 1 litre zwa ver. Bonjour, bando batali avec Kinumbu Shembo na pesi na baboni na ngani sur YouTube na TikTok bambote tozaka ko kemba na ba stress. Oza stress soki mutu lingo tela naturellement ozaka pembo bongsa pembe nao ozala ka mwindu oza ebongsa ekobongsa mwindu na ngolo pe okoma pe soko lingo koma chocolat okoma. Tozana ba stress yo tozana sukali. Brown sugar to white sugar ko salila. Tozana maki. Na maki yo bandeko na kozokaka blanc d'œuf. Na kozokaka blanc d'œuf. Blanc d'œuf na maki yango na zukaka blanc d'œuf. Sima na kobakisa lutu moko ya sukali yango yo. Sukali yango bozomwa ndenge na zotia. Soko lipe sukali ya pembe, sima na kolungisa yango ya mwasi. Tango zwi yango beta blanc d'œuf na beta ko makasi. John Defant ko bomba ko ko sela mpomo susu. Écotelisson naturellement ça hydroquinone. Écopeso le poso chocolat. Eza mobali mwasa ko kusa asikoza na makasi. Okosa ngona tongo sela ngo 30 minutes osata une semaine. Yomo ko mona publicité ekopima. Ok, awa na jusqu'au na zo pako. Ozo na pakoli maki wana kosala ngo 30 minutes ba ya mwasi. Ozo nika basukala na pe enikama. Ozo nika kina maboko na yo ozo nika ozo tesa naturellement sans tache. Eza lozo ka mwindu okoma chocolat. Enfin nango 30 minutes qu'on a fait nango 30 minutes na koskola ka no le nganga ndenge kokoma. 30 minutes il faut ka 30 minutes ou 1 heure du temps chaque jour au moins de Dozo pakolatina kingo awa ya ngonde bomoi na che esui pote ezate kaka elongi ndeko bonge okoma chocolat to pembe tina kingo kotonika. Et après on a sokola longi nanga na pangu sime na esui koninga ka boyete ko baby solo ko koma rouge ba pamsa pa boy. Ye tozo mase sima nango na kopakola mafuta na Johnson ya ba bébé awa sikona za naturel na otiko sokola ngai après astris wana na pakoli bomoni ndenge bimi soko se nango une semaine. Okopesa na raison mais ta pesa na raison tozana maki blanc d'œuf na sukali to potiango sima to pokayo yango osena ngo ata 30 minutes ou 1 heure du temps oye ko sokole longi ça na ngo ata une semaine ya mwasi au moins ndenge oko changer okomona kozana longi awa tampo ekozala te okozala longi sa tonche ba bouton soko zana ba bouton pe ekausaka ba bouton soko tia stress ono zana ba bouton pesa ya mwasi soko landisa ngo une semaine en tout cas ekausaka ba bouton okocha n'importe quel crème dans la tia glycérine pona biso tozana moi na kati Australie yango nde na pakoli glycérine ngo pakola mafuta te et na pakola hydroquinone te na pakola glycérine na ba bébé soki na nabi mapoto zana moi makasi yo moko meka ba tampo ekosila yo ba tache ekosila yo ba bouton ekosila yo bota ndenge salinga sembe une semaine kaka mama na